Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese na Congo Check Check Mama, Yasiba Mutombo. Balandi ya Congo Check Check TV na pesi bino mbote ngai wa bino cœur sensible alingi bino mingi boyebi cœur sensible tango asalaka ba émission na ye ezalaka ba émission moko penza chaude ye penza akotaka akamati na kosilika abandi kosilikela ba congolais mais balobaka toujours singa ya famille ebenda naka mekata nakate mais oyo penza na ye kati na bisika oyo eza penza émission ona salaka ya chaude wana te po na banda kosilika eza penza émission ya mawa ya pasi ya douleur bino moko bozola na réseaux sociaux cœur sensible na lelaki liboso ya télévision vraiment na koka kite eza likamoko eza insupportable mais lokola tolakaki bino ke tokokita penza na bela na aloste toya kokuta na penza na ba parents ya bébé na biso Daniel wana penza check na tango elaki vraiment tokokisaka nde vraiment toye Saint Thomas kimbona mesu toye penza kokuta na ba parents ya mwana tina balo baba kombo na bango ezali penza te po boyebi bango bazali papa Patrick na mama Mira na sengi vraiment na cameraman azwa bango pona yeba ndenge nini tokotsa maso na biso ya likambo tozanango. Oui balandi ya Congo Check Check biso ma tozana mabele ya ba soi-disant batu bakolonizaki biso awa na bela toye epa bandeko oyo nyonso bapesaki ba détail na ba télévision eleki awa mais toza siko na temps présent puisque na ba émission na biso batu bakomi baleli batuni mituna yango penza na ye kokuta na ba para ya mwana mama lobi aza disposé ya ko répondre ndeko moko na mususu tozali pe na marche samedi le 2/6 na grande place eza côté ya McDonald's tokotia numéro wana boko benga penza bato ya ville oyo vraiment ba congolais tokutama ya ebele pour te défendre cause ya mwana biso ngai moyena tia ba commentaire ebele ezali te ba para bango moko bakoloba po tozomona makambo o ekomi flou biso moko to yaki awa banda lobi to lali mais tozuba menace moko ya kosakana nango te na bandi na mama bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça ne va pas. Papa bonjour. Bonjour maman. Bon ezali likambo ya pasi nga pe naza choqué mais faut boza quand même na moi force botombola quand même ngongo pona ndenge to répondre communauté na biso po nga na yebi na tango mwana za na kati ya libumu azali penza ya ngai moko cœur sensible tango pe Daniela azalaki na kati ya libumu azalaki ya yo mais ko Daniela na tango abimi libanda akomi mwana ya communauté congolaise boza nango d'accord? Oui. Papa? Si, effectivement. Ouais. C'est quoi vraiment maman bistoye toye ba évolution ndenge ni eza ko se passer o nyonso bolobaki wana ke bokendaki boye wana ezali déjà temps passé mais toye boloba évolution ya temps présent makambo komi na niveau ni micro yango. Bon makambo komi na niveau déjà ya avocat makambo nyonso totika maboko avocat lobini avocat et biso avant quoi que ce soit il faut bandela kosala autopsie mosusu ça que ce qui na comprendre bino boza d'accord te na autopsie o ya liboso? Non toza d'accord te nango parce que eza bon pour na biso eza vrai te faut pas bandela ba changer hôpital et puis ba longola on a partie flamande ba tia on a terrain ma connaître
nayoki opesa explication na yo boboyi penza autopsie ya liboso mais biso lokola toyaki lobi tolali awa tout à l'heure tango bapolisi baye na ndenge bino moko mpe boyokaki réponse ya autopsie balobi ete maladie ya mwana eza chronique donc ata akufelaki na crèche te à tout moment alendaki kokufa ata na ndako ata na nzela ata na poussette sikoyo ya mibale nini balobi ete mwana wana na tongo nango azalaki vraiment malade bino bokamati bosokoli mwana okokotika ye na crèche vraiment ndenge kana buti koloba azali mwana ya mutu nyonso mama okokolimbisa eza mituna te na ye koshoke yo mais biso lokola tozali bapalanga sisango oyo bato bayoki esengeli o éclaircir bango po tozalaka même biso nyonso na kimia olobi nini mama nanga oza moboti lokola nga est-ce que eza normal yo mama olamuki na mwana na tongo na fièvre ozwa mwana na yo otinda ye na crèche oza na motema ya mama to oza na mote et puis mwana onga na boti na ndimi bakata ngai pota libumu na nga oyo ekitaka lisusu te na ndima mwana oyo nga na boti na memi nanu 9 mois boyebi douleur azemi ndenge ezalaka boyebi caprice azemi ndenge ezalaka nabimisa mwana wana na mokili ale mpona kaka cour moko boye mwana na nga asali fièvre nazwa natika mwana na nga na préféré cour donc soki nalandi bien na tongo azalaki na ye bien mwana na nga azalaki très bien na tongo soki mwana na nga azalaki malade na tongo nangaki naniata makolo na nga ta na balabala te po mutuna oyo eza te ke communauté mutu etuni mais bamindele bango moko bapolisi mpe nde balobi ndenge wana yango moni ke cœur sensible azotuna yo po éclaircir vraiment mama na nga mpona maladi wana soki soi-disant chronique wana nga nauti pa pédiatre na ye nauti kotuna pédiatre na ye yo oyebaki lelo kaka lelo natuni pédiatre yo oyebaki ke mwana na nga azalaki na maladie chronique yo obombeli ngai alobi nini pédiatre alobi wana eza impossible ya landeli mwana wana banda botama ti na suka ya via mwana wana atikali komona maladie wana teke eza chronique et puis mwana ko kobela teke pneumonie ya jour moko eboma mwana ye aza d'accord te nango mais liloba suka alobi nini liloba suka eza que donc makambo na biso nyonso na moment oyo eza siko na maboko avocat donc biso tozwi makambo nyonso esi totiki pa avocat. Oh la 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 la. Papa namoni penza oza penza na kimia te oza na susi ya mwana na yo oza abati ndenge kutu kala to to ebisanga ke mutu ezosala yo pasi mais papa eza likambu si ekwei vraiment bomona ngo dérangement te na ponde bi na kombo na Yesu biso kutu a toza na Europe papa soki ezalaki na Congo bokomona ata 200 télévision ekeyela bino mais oza na choix te faut répondre papa balandi oyo ezali balandi eza balandaki na Congo tchèque eza na ndeko moko bandeko basiliki balobi papa oza papa irresponsable oke kotika mwana papa kozala choqué te mais oza faut répondre oke kotika mwana tango yo pesi mokongo olingo kende mwana azotalo misu ya mawa en même temps bolobaki ke tango bozokende kotika mwana maître fois soki azongi ndako azozala na fièvre répondre nanu wana mais mosusu mpe ezoya papa balobi oza irresponsable. Merci beaucoup pour ma première question. Bon, présent la démocratie, notre rôle est à penser. Bon, et si tu mets ça là, les gens va critique bon, mais si vous avez la vérité, c'est que en tant que responsable et puis un intellectuel, n'aurait jamais connu moi en Anaï, où il a fait partie il y a vie nana, les avenirs dans les avana, n'aurait jamais que moi na au hasard maladie, même na crèche et tout. Bon, en ce qui concerne état il y a moi naza magicien te pour naïba que non moi na azo le bobité moi il y a 6 mois à le blanc te o ils ont comme là
on le verra jamais. Si go papa na kato mwa mke tango monaki mwana tali ondenge wana o se sentaki nini? Bon, en tant que parent, on dit moi comme ça premier jour passe avec une crèche encore à 4 jours. Donc peut-être on est à Mission Konaté, mais bon, comme on a les latés pour voir la soupe à balai là moi à Soboya, je suis à Boy, mais à Tali on a mis surtout bon. J'ai trouvé ça normal que peut-être à Azo l'ingana répondre ou bien bon. Nati qui est comme un mot à auto vendre donc par rapport à ma responsabilité auto non et tu vas vendre côté ou bien ou va en amont en côté pendant que vous avez une occupation en dehors il y a mis salaire dans les étudiants donc il y a pas de formation à Zolanda donc tu peux faire ton code ça moi en rythme il y a beaucoup déjà. Merci papa toujours continuer bon balobi peke tango école ya bengio normalement bato bakomi babengio ba irresponsable ngai te po ngai nazoye ba douleur na bino ndenge boza ba intellectuel para mo côté na uté koloba na masolo wana ezaki caméra te para mo côté ata na ndomona na kishasa ata mutaza mutani boma na fulu na mwana na ye akozala ekenge oyo nyonso bazoloba wana bon ba réponse eza nde ya bino mais bakomi tango école ebengi papa pourquoi pas otika ki nyonso tute oyo bandai kosala soko zaki na musala soki na école soki wapi oya penza mbangu po aba moto ezate oluata taxi. C'est bon, je pense que la mission aux ça doit on a lingala. Peut-être que bateau oiseau kalinga te bakotuna batumsu ba expliquer ba on. Na expliquer qui bien. Tamba ben na 13h20. Na longo mbala moko na yé na combien heure ni na combien na 13h32. 13h32 na ça capture écran il y a téléphone à voir mon na commis directement mais à ta retour pour tout même pédiatre siko est-ce que mon a beaucoup kufa na espace à 12 minutes avec une température à 41 et qui est chuté mbala moko albi c'est impossible donc et donc on a essayé de soit moi na ça pour faire c'est là 2h 3h ou carrément bah ce qui est peut-être que va checker na gata mai peut-être à Malili, on ne sait jamais. On est sur une hypothèse autour d'un mot parce que bango jusqu'à présent va expliquer sur cause il y a l'IWAT et puis avion moi procureur de roi bah ce bon bango le rôle là fait un examen tazo va tricher donc va plus sur ta copie autant bango va vivre donc va dicter biso bango bango ils na mutu na bango. Et puis, il y a une carte de santé. Une carte de santé. D'accord, on a un rendez-vous. Nous sommes à l'hôpital. Il est parti au bout de l'année. Il y a rendez-vous. Il y a souka o avec une circoncision. Il y a possible lobby. Est-ce que peut-être la clinique monnaie a la circoncision pendant que baby a pneumonie? Non, ils ont raté. Au moins que bateau soit la décision ils ont procureur n'a pas policier n'a pas confusion. Bah la confusion sincèrement. Papa merci mingi okolobana yo tozala biso awa na quel souci pas ya maman bakomi balobi wana kaka balandi et puis bazali bande kono pe ba congolais oyo bazana souci ya mwana na biso po batu nyonso batali image ya mwana so Daniel. Oui, Daniel. Donc mutu nyonso aza choqué vraiment yo moko zomona YouTube internet eza ya koningana. Mama balobi kuna bakomi pe cesser na tango po za libre soit na ndimite ke yo na souci na état na yeko kutla bino bozo zwata 1 minute ya kutala la télévision ngai cœur sensible na ndimite po na yeko kuta bino abati balandi ya Congo Check TV to sunga libota oyo na yeko kuta mama azaki na salote tango biso ye azoya epa na biso na konguluma donc nzoto nende bozo mona boye azaka ka mutafandi mais azayete papa azo kita na escalier grand frère ne mutasimbiye donc baza penza batu tendenge bozo mona bino moko boza na place na bango tongo etani boza na sango moko ya mabete babenga bino bon mama ezali boye balandi balobi
Attaque tu poto ango. Attaque tu intégration ango. Oyo luki. Pourquoi kokamata mwana ya 6 mois beba modela ndenge wana ondimi na yo mama okende kotanga cours ya néerlandais okende kotika mwana mukie na bisika ndenge wana balobi pourquoi intégration ngo ata plus tard kosalela ngo comment o décider penza otika mwana ndenge wana ya beba modela ndenge wana na bisika ndenge wana opesa réponse balandi bato bandi kona ngai aweza Congo te na ina mboka mopaya balobaka soki na mboka bato okuti bazobina na gauche ope bina na gauche na ina mboka mopaya nakuti batikaka bana kutu na crèche na 3 mois. Maman pardon au sali combien d'années awa nga nasali juste 1 année presque 9 mois. Ah ok merci. On continue maman. Nakuti bana batikaka bango na 3 mois. Ngai kutu na kina yo tika mwana na 6 mois parce que na bande kutu ko boya ba oblige ngai na boya ko luka crèche na boya ba oblige ngai que oye na mboka mopaya il faut s'intégrer, il faut qu'on t'accorde intégration sinon to ko futa ba monde ba mama boza na poto boyebi botika bana bino kutu na 3 mois mwana koti crèche eza ponga ekweleli ngai yangwana bato bakomi koloba mais ba mama oyo bovandaka na poto boyebi yango bien bana batikalaka na 3 mois na crèche akoli na ye mpe normal naza moto ya liboso te natika mwana na nga na crèche po bango balobi eza négligence oza na bana combien d'abord bana baza mibale ya liboso nautaki na ye Congo oyo mibale aza ya awa na zue awa na boti awa na boti mwana nga awa donc il faut alanda makambo ya awa na Congo kuna to bande kotika na mwana tant que yo lingi na libérer mwana soki à côté école maternelle de na zue na libérer mwana mais awa eza bongo te ba mama bino ba mama ya poto boyebi awa ndenge nini to tambolaka bon ndeko na ngai vraiment bon au moins likambo oyo neti ngai cœur sensible ndenge nazomonela yango bato soki bazokoma bazoloba mpo na ngai ndenge namonela yango namoni yango mpenza na ndenge ya motema mabe te bazokoma baza choqué baza na choc yango omoni ke na ntango likambo ekwei elobamaka ndenge wana sikoyo papa na nyonso mpo tala kaka bakondamnation ebele boye obengami na irresponsable mama abengami ke aza na soif ya kointegre na mboka oyo tala bakombo bapesi bino sikoyo papa na nyonso wana olobi nini mpo na balongoli responsabilité na nyonso batie irresponsable. Oui, bon, de toute façon baza libre ça va commenter comme balingi mais le problème c'est que tant que tu seul l'internet mais ça va quand même moi maïle on est quand même tout bien tout Kinshasa wana bacha ici na moi école tout ça commentaire papa okomi na kanda ou bien ozolo baga eza kanda te au moins d'abord ce qui ozo ça la commentaire il faut oser peser peu moi ba mot parce que ça d'abord respect ça non réciproque respect réciproque c'est-à-dire que quand on est responsable de l'intégration, en tout cas moi ça m'étonne. Si on dit bateau, tu y a ou va na bambo na bango, et ça parce que bateau yo diriger qui mboka na bambo na bango na discipline moko. Il y a une discipline wana ba on me biso na ngo. C'est-à-dire to zo maïle na so que yo maïle oyo, ko zo pesa biso awa. Au milieu na Congo tamboli bien. Il y a un moment na ba docteur en économie, en droit. Bah docteur, d'abord minene ça tout là tout temps comme on a bonté parce que ça arrêté mais vas-y au diriger Congo mais comment ça n'a pas si pourquoi parce que être congolais à ça n'est ata des diplômes minene mais na mutu na à réfléchir là le quoi mutu surtout donc bah toi na bamboka oyo pour ceux qui ba PCO séjour il faut respecter ba règlement et ça na bamboka
Donc papa soki na landi bien baza na douleur baza na passe mais et sangani pena biloba loba ya ba congolais. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Exactement. On a pena don pena tuzongo na on a Congo quoi. Donc ya biloba loba. Mais oui, effectivement, avant le balikambo, faut d'abord réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir que et on a le bas. Personnellement, c'est le bien on a accepté non. Ba congolais salinga passe normalement il fallait tous à la don ya mbongo. Congolais nyonso to nga banda na kola na yo kaka Congo eza pays le plus riche du monde. Mais ce que tu as na don ya mbongo te papa Patrick alobi songi eza don tango boza sima ya internet côté ya commentaire zwana nous passe wana lata papa na ebité au continuer makambo na yo. Oui, donc baza on libre ça à commentaire mais ça à commentaire de façon moi avant ça à commentaire va réfléchir pour so baza na poto en tout cas le va baza intégrité le va vendre na banda ko bimaraté mais so baza bato o babimaka ba kinaka ba kota bio à l'état ba ko jamais poser que ba question va poser wana que tu négliger moi ils ont beaucoup gâté. Oh, tu as ça, on s'est aussi, moi, dans le Congo, on s'est avec des infirmières, ou tiens, Congo. Bon, ils ont la crèche, des anacats à Misala, obligé, faut-il que moi, dans l'hôpital, les Arabes. Dans l'hôpital, les Arabes, la crèche, moi, qui, oh, bah, on tire, ça, c'est aussi moi. Donc, oui, ça va monter que nous prenons les mois, on a mingi. Il y a un mot, il faut nous mettre en Congo. On a, ouais, ça dit, madame. Merci papa Nabiso Patrick na maman mais nga moko lokola naza penza awa nalalaki awa tout à l'heure na uti komona ba police mais balobi bazo pesa bino baza ko obliger bino mwana akundama samedi nga penza cœur sensible lokwa nazali ndeko na bino na kati ya communauté na yebite bino ba parents est-ce que boza d'accord ya samedi oh samedi oh non les autres ça dit jeudi babi moi na faut akundama leonjo samedi papa étant que parent papa étant que oza responsable kolanda ndenge ba comité oza responsable pour traiter ka moi sino malamu to mon pe moi na liboso za bien foyer na bino eza malamu moi na oya kola na éducation mo ka malamu moi so yo bala akola na rugini ya mwana papa au répondre. Oui, par rapport à enterrement, oui. Normalement, enterrement, ils ont des bisous familles qui vont décider. Ils n'ont ni police, ni commune qui vont décider en place d'un bisou. Ceux qui peut-être que il y a pour ça aider, mais bien avant, ceux qui n'ont pas aide na bango, par contre, ça le quoi là-bas, imposer bino, na ni règlement na bango, non. Bisou de ceux dans la famille, tu as une date na bisou. Date na bisou enterré moi na bisou, na kimia et puis à qui na boboto. Et ça te qui venait voir na bisou, des tibos qui vont boire comme tout na foule, non. Bisou tout ça africain. Ngando ata avandi na gata pardon il baya ata banya ata mai et comme jamais bisu bengando ata ovandi na mboka France belge comme belge ils ont un belge na papier mais na mutu nos africains pour ce gafé va rappeler aux d'origine congolaise il y a un bisu de qui na famille papa garder kaka mémoire na yo ndengo lobi pona likamba papier na yebi ndeko moko boye tango ba komi tant ba komi bazo luka allemand moko boyna. Donc c'est à dire que biso tous les africains tous les matériels aux marocains aux tunisiens pour les Cambo et que les biso est touché communauté africaine mouvement et on ça l'appelle là bon donc tout ça ba coutume na biso tout ça façon haute de la bible na biso. Mais tout en respectant bébé quoi mais avant tout ça moi pour tout kundaye il faut d'abord tout se concerter dans la famille ça papa na des responsables il faut tout concerter la famille alors mais moi c'est tout ça là tout kunda samedi on dirait tout que boire et puis pour tout bon ça na makambo ele ka tete makambo ele ka boité biso tout ça na ndenge to penser. Ni la police, ni la commune nous imposer règlement parce que bisous na loi.
na yebi loi alors mutu monte à l'école la loi donc les ça va se plier par rapport au biso toujours là papa classe okenda kotanga nani naza na master na université libre de Bruxelles na affinité droit public international donc mais papa nga nayebi mboka oyo quand même nasali pe bambula ebele na Europe tango bango balobi ete bakunda bébé na biso samedi oyo pole ye toza jeudi vendredi samedi mais na tango boboyi soit toboyi po toza famille mais badepense nyonso etikala mpona biso moko wana sikoyo natuna noni mama bokanisi nini badepense donc ezala ya biso wana sikoyo papa olobi nini. Oui, ça c'est clair parce que tant que tu vas qui oyo eza bakama matanga toyebi wa depuis Kinshasa tobanda okunda bandeko na biso na Kinshasa social ezalaka na Kinshasa te donc soki bapesa et puis baza bapesisa yaka ya mwana bango wana ezali pe atina te ezali pe apambapamba donc biso mwana biso ezalaki mutu mpo so anga aza président ya Congo so anga aza premier ministre donc biso toza mpena na mawasana te bango peut-être baza na yebi te so bazosepela ou quoi que ce soit là je ne sais pas mais biso soki bango bamoni ke bakokota makambo te batika na bango batika biso tokunda ye na moment aussi tozali programme na pompe funèbre na badepense nini surtout tokocalculer badepense oyo tokozwa en charge ti tokunda mwana ango se bapénalité ezali tout ça mpona délai po bango il faut 7 jours donc 7 jours faut tokunda kaka noki te biso tokunda c'est concerté na famille mais samedi bazoyesala biso tokunda communauté congolaise bazosala marche na grande place biso toyemama marche wana te mais communauté badécide basala marche donc ata kutu bino moko na mémoire ya mwana na makambo nyonso ezoleka tokende kokunda mwana et puis na marche moi teke bango mo bazoyeba teke bazoprovoke makambo mosusu oyo epasi ezalaki te yango biso topréféré marche ya communauté africaine. Papa, pardon, marche yango bandimi. Oui, selon les gens qui la police qui va sur la bandeko, va dire que va accepter marche, mais va sur la par rapport à itinéraire. Donc c'est bon. Déjà c'est bon, faut police les la peau et encadrer les manifestants pour éviter le débordement. Donc et na cadre wana biso jamais trouvé qu'on a pu moins dans le cas le même samedi pendant que ça marche, cette population africaine et ça la marche. Mais papa, tango olobaki interview na télévision moko songolo na ikanga penza kombo na mote oyaki koloba ete kotala penza epa yo tikaka mwana baza ba raciste te kotala bango boye eza na ndeko na ngai na salaka na penza donc toza batu ya masolo oyo toza batu ya famille moko na ndenge ya réseaux sociaux anima kwa kala na Canada amonya ngo penza mabe makasi alobi pourquoi okende koloba ke baza ba raciste te alingi anima kwa kala linga yoka réponse pas ina yo po soki otali émission oyo ya sali vraiment aseblaki atamukete. Oui, quand on a mboka oyo na mibeko pour nous obimisa d'abord mot racisme envers Moutefo dans la preuve. Peut-être que les Camerounais comme les biso et Moto vani ko réfléchir bon. Mais ils ont na bande ko congolais pour témoigner bazolo bakeno ba tiraba na bango kuna mutona suipa na ba na bango bien. En tout cas, je ne sais pas. Dans les Camerounais comme les biso donc ils ont comme ils ont comme sous. Donc dans ce point là ngana na moni ilo na bolo baté parce que ça moto te na roba na kubuka lokuta et parce que tout ça déjà na phase mauvaise judiciaire que ça ko loba na rôle jamais peut loba devant même na média bana ba kino yim ta boma kino non parce que même devant loi il faut pas établir asa présumé innocent faut établir surtout tout ça na minute oyo tout ça lukane éclatement vérité et bana et on y présence sur na média et puis ça média était plutôt fin de raciste était plutôt fin de qui non
non, parce que nous avons pour ça sensibiliser que le message auto, tout ça pour lancer dans la communauté africaine, pour se sensibiliser, pour avoir un éveil d'esprit, éveil pour m'accompagner et comme il est comme il a nous souhaité, pour nous sensibilisation et ça que même l'autorité basée dans la commune, même provinciale, même fédérale, va comprendre que non, Marbo est comme il a souhaité. Donc voilà quoi. Ani makwakala ma chérie, oyoki réponse de quoi pesi, c'est sûr, yo moko kolanda vidéo. Oyoki ndenge papa lobi. Ndenge o esengela lobela ezaela kaka ndenge wana. Bande ko balandi bomoni biso vraiment tozaki liboso ya télévision. Cœur sensible na ba parents ya bébé na biso. Ba question onga na tuni bango. Ezalaki penza ba question na ngai te, eza ba question ya balandi, eza ba question ya communauté congolaise. Eza vraiment ndenge wana po tokoki kotika bato na qu'est-ce que c'était po bato bazokoma ntango bozokoma neti ngai cœur sensible nazoloba ngo na motema kofungama namoni te ke bokomi yango na motema mabe po mutu nyonso azotala likambo oyo vraiment aza touché. Boyoki papa ndenge à répondre, boyoki maman ndenge à répondre. Maman mon côté a koki ko tika mwana na ye. Ndenge kaka tolobi wana akende soki ba cours non. Moi je ne pense pas. Papa boyoki ndenge à limboli. Vraiment likambo ya kokunda mwana eza samedi oyote. Papa mama biso bandeko ya communauté vraiment tolobaki ete eza très tôt. Moi na biso akoki kokunda bandenge wana te okanisa ntaba moko boye ata kutu prématuré tozwake na valeur puisque eza makila moko boye formé mutu. Moi na fo akundama na honneur bébé na biso o bozo mona wana ya kitoko. Ponga inde na yebi soki bébé moko bazo négliger soit moi na kaka oya de soit 18 ans bazo kipe bien te na ba parents et mona na kapenza ndenge bino batamaye le bolobaka français et mona na ka ça se voit en l'œil nu. Vous avez un cœur sensible. Ngana yaki kotuna mituna na yebisaki ba parents et blessé bangote pour quand même bozwa réponse à malamu. Donc enterrement eza samedi ezali manifestation ya marche. Toko marcher pour na mwana na biso. Et lo ka ketikali ya munene neti le tozali jeudi lobby tozo bunda ba pesa biso itinéraire o ya malamu o toko marcher pour na mwana na biso. Vraiment bandeko ba congolais na yebi bozalaka vraiment na kanda bolobaka soki congolais asiliki etikala kutu mukie ngomba epanzana etikala kutu mukia beta likofi na mir ndako ekweya me ba congolais na bondel bi na kombo na Yesu tango bokoya matanga ya mwana biso vraiment ba mona biso batu moko ba toza bien éduqué ba mona biso batu moko to wuti na un grand pays ya munene oyo ba mema biso ata na bande de l'école toye ko buka biloko batu te toye ko finga te toye marche pour ngai na yo to défendre likambo oyo pour moi to tika mo boyezate et sali pasi bazaka na ba mibale na ebiete nzamba ko pesaka ata ba mapasa ba kobota na zolo bango devant télévision mukolo ba kobota mapasa quel sensible a kozala wana me bandeko ezala ngai ezala yo muto boya penza ezala tendenge congolais akendaka na église na tango mabonza abandi ko panza pa na kati ya saki alobi ete atikaki 5 € na ndako ezala bongo te na bondeli bino tango yo ozo ya marche oyo ya samedi oyo ya le 6 mois ndeko kamata penza mbongo tia na god tia na sac tia par-ci par-là oya nango penza tokolisala na kaye na biso poto lakisa pe munene ya un grand pays babengaka RDC loko makasi to lobaka kaka eloko na maloba te tango tokosala eloko ndenge wana ezala ba mindele oyo
ya mboka oyo ba néerlandais ba belge partout surtout kuti na Belgique oyo kotonga mundele te na lingala ba yokaka pe ba émission nyonso tozosala na lingala baza au courant nango mais tant que ça les loko moko malamu to yepe na mbongo moko esengeli oyo pe to bimisi ke communauté ezaka ya biloba lobate to bimisi penza ke monta moko ebimi mwana biso akundami na honneur et que ça la penza estengo makasi biso moko to yebi soki bakundi bébé na biso na ba cercle wana oyo social apesaka ezalaka mabaya moko ya pembe babeti pampa basete batie et que ça passe ata kutu photo ya bébé na biso obomoni bilamba oyo alata wana na tango ba kote kango et que kokante na cercle oyo social apesaka yangwana ndeko nyonso ko ya marche boya ebele pona yebi congolais eza penza kotiola te na linga bino mingi na mona kalikambu nyonso ke bani kokende kota mbongo congolais azwi bolembu afai na ndako akosani motu pasi o na belaki makolo o nazalaki na diarrhée non samedi eza marche mama bongisa saki noa kitoko wana mema tia mbongo na kati vraiment kezala esengo mingi nzamba kopambola bino boss na wakuta lobi tango yo kopesa mbongo wana opesi na liboko oyo na tango ayebi na yete soit pe Congo check atangi kombo na yote mais nzambe na lola akoyeba kopambola yo yango wana balandi nyonso ya Congo check nga penza nazo balusa micro na ngai epa ya mama na yebite liloba nini ya suka oyo mama alingi atandela biso na ndenge ya télévision mama ozana liloba ya suka zala na mwa courage liloba ya suka na ngai pour mama wiki na za soki négligente mama wa négligente otombola mwa mungongo mama mama wa négligente nakolakisa bino bafoto ya évolution ya mwana na ngai bino mobotala négligence na ngai na santé ya mwana wana eza wapi bafoto kaka oyo ezotambola na réseaux sociaux ou bien okopesa mosusu bafoto ebele ah donc olakisa ndenge mwana azalelaki ba 2 mois 4 mois 6 mois ah ok omona évolution mwana oyo ya mama ya négligente namoni liloba ngo esali opasi mais papa obakisi nini oui bon na pesi merci na communauté congolaise bon ba question na bango to mesana na eza famille to mesana na ba réaction na bango tout ça tout à fait normal ceux qui peuvent poser la question c'est parce que bazo s'inquiéter pour na biso voilà donc ceux qui bazali ba s'inquiéter pour na biso te bangai ba zapper makambo oyo de façon bazo mabete par rapport à ba net tout ça qui réponse nous avons comprendre très mal et tout puisque la réponse n'est oyo bamboko etambola tout ça alors la petite merci na communauté congolaise et puis na zo vraiment ça l'appelle la communauté africaine marocain tunisien soudanais burkinabé donc on est surtout dans la Belgique ouais nous surtout yebi kazali africain à joindre biso na kota bitumba oyo donc tant nazo bitumba oyo ezate ke bitumba ba ke kubunda te ezake to sensibilisation ya soutenir biso na ba étape nous tout tozali et surtout tozana toute étape mo auto na phase mo o esenga que toza devant siko juge d'instruction oyo a botola dossier pas procureur du roi pour yende kolo instruction donc yena retard là ceux qui va ça comme ça malamu ou pas ceux qui ils a réellement que biso doit na tort na makambo oyo ba on va lobby là réellement solo a il m'a décider donc il y a ça indépendant et puis vous voyez tout ça dans l'état des droits bah on va respecter un bibé donc pas moi erreur les alliés a évidemment il y a une correction donc pour ça soutien na binone maman lobby parce que biso trop bon ça moi que tout ça dans ngome ils a fait même prévu belé avocat na mboka o a coûtera très cher donc et puis
comme tu as une contre-expertise, tout ce côté, et là, on y les a bien quand il y a tout à moi là. Ils ont 5 moyens. Donc, moi, on a donc un souka. Merci à Randé pour ce que vous avez dans le moment qui était vous avez mis tout le temps. Merci. Balandi ya Congo tchek tchek bomoni ba para penza ndenge ba sengi merci vraiment bis nde toza na kati ya ndako na bango ba congolais bazo ya ebele yangwana petite sœur na ngai ngam na bosani kombo ya papa oya memaki yo ye palobaki ya boyasi porter za malade. Papa Grégoire. Toyo ki malamu te. Papa Grégoire. Avant de quoi? En France. Papa Grégoire entete to solola ki a to zaki na mama. Olobaki ete tango azobima na maternité yo muto memaki ye na nkata vraiment oyambangu mwana asepe la présence ya papa na ye na kata matanga na tantini Marthe. Merci beaucoup ba Congolais to lingi bino mingi. Bye 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 bye. O ezali ba travaux ya boss na ngai si Mutombo. Congo Tchek Tchek TV ya Sibo Mutombo. Congo Tchek Tchek TV ya Sibo Mutombo. Ina yese na Congo Tchek Tchek mama ya Sibo Mutombo.